Dossier ya Fally Ipupa ekomi affaire ya COP. Ali e ba tazaka ne mwana ya na ngati saka bamboka itala na po nesimu ya mi mi chante avec nous chante like ya mi ya buchana mwelo kumukata butata minduki ata eloko mo butela za vraiment to landa mi na commentaire poser question par ministre ya culture mais e ba ino nini na mboka pasi boye na nzala oyo tozana yango c'est pas possible okomina na niveau wana ndenge nini ya kobimisa 1 million de dollars pour louer ba bus osombela bato ba billet yo ozobunda mpona plein tozobunda mpona ça c'est pas la culture. Devant cette réalité au mona bata bakoma célèbre oui poani le roi bata Fally ba Monica ça y bango soko critique olinga Fally te non ça n'a rien à voir. C'est nécessaire mais ce n'est pas prioritaire. La priorité est les gens tolobe ana kimia Tolai tolamuki boye document moko ebandi ko circuler na réseaux sociaux. Document re outi na ministère ya culture et pas ya maman na biso elebe. Document elobi nini ezoko senga mbongo na gouvernement pour que ba soutenir concert ya Fally Ipupa. Et document ebimi juste après ce qui échange ya Yolande Elebe na Zakari Baba Baswe qui est présenté comme membre de l'équipe ya Fally Ipupa. Donc voilà, et donc au ministère de la culture Azali Bongo ko sollicité 985 000 $ pour soutenir concert wana. Siko soki wo koti na kati ya o bazo sengela mbongo. C'est là où vous comprenez ce qu'on frappe place et lali. Kami yipi. Place yango et vandi. Et jusqu'à maintenant, en dehors, il y a votre équipe, il y a Fally Ipupa, Moutou Bazali, ko démentir l'information wana, na niveau ministère démenti, parce qu'effectivement, le document, malheureusement, ici, je ne peux pas vous le présenter, mais le document a l'air d'être authentique. Balobi Koune Zanini. Programmation culturelle parallèle au Stade de France. 20 000 $. Donc, Bango, en dehors, il y a concert wana, Bango programmer l'eau comme sous en parallèle, il y a concert wana. Ba fa quoi, il y a un benga cop, Bango Bamsou benga ba boule. Hein? Notamment Zakari, pour biso to tanga ba combo. Donc Zakari a benga ba boule eza yango. Mais eza boule à lokuta, eza boule à biente. Ouais, ça boule ya muyibi, eza boule à biente oyo. Voilà. Hein? Bango benga boule bien cop. Donc boule à libosé eza nini? Programmation culturelle parallèle na Stade de France, 20 000 $. Achat d'un lot de 5 billets pour les concerts à 75 $. Donc, et on paye ça 375 000 $. Bon. Si vous avez billet, ça veut dire quoi? C'est pour aider les Congolais. Bakende na concert wana. Parce que ça va indigent. Parce que pour ça concert wana. Ou bien Zandengeni. Donc, vous avez compris que le tiers, Yambongo Basengi, ils ont pas sommé la batte concert. Ba sommé la batte place na concert. Ici, on va dire pesa boule, Moussoussou, Aka frappe. Acquisition de 5 VIP lounge pour les officiels. 25 000 $ par VIP lounge. Donc, ça fait 150 000 $. Mobilisation et mise à disposition des bus pour la diaspora. Quelle diaspora? 30 000 $. Organisation de side event Fally. 50 000 $. Couverture média, photo, vidéo, presse. 35 000 $. Production d'un documentaire sur la rumba au Stade de France. 80 000 $. Ah! Oh, yo boule. En tout cas, bon, on ne sait jamais. Production d'un documentaire sur la rumba au Stade de France, 80 000 $. Création d'espace Congo Culture autour du stade,
120 000 $. Donc, déjà, dans le même document, on vous dit, point 1, programmation culturelle en parallèle au Stade de France. Hein? 20 000 $. Et puis, on vous dit, création de l'espace Congo Culture au Stade de France, 120 000 $. Ben bon, mais espace Congo Culture, wana. Dès côté, on a la programmation, il y a programmation culturelle, non? Pour nous, surtout, en parallèle, il y a, ou en marge, il y a concert au Stade de France. Donc, surtout, comme à culture, il y a programmation, nous sommes pratiquement à 140 000 $. Rien que pour Nayango. Coordination logistique, 15 000 $. Création et distribution d'objets culturels symboliques, 30 000 $. Nde Yango Moutou et Pessi, montant, il y a 985 000 $. Oyo et Sengeli, Bongo, Basara, Banini, Oyo. Alors, Baboulou Oyo Nyon surtout, et comme il a battu Fali, Babino, Beto, Toyebi Makambote. Notamment un certain Badiata, qui serait chargé, il y a communication à Fali, Bango Balobi Babino, Bango Ne Bayebi, déjà, 99% à billet, il y a ça de France à Fali, c'était Kamaki. Et Moutou Aza, sponsor, topé, producteur, Yanine, il y a concert Wana, assis à Sali Makambounion surtout. Donc, Bango Bazali concerné. Donc, démenti, Oyo, et Sidi, Bongo, Kosalema. D'autres disent que Zachary aussi a fait un démenti, il y a Makambo, Nyon surtout, Oyo. Bon, maintenant vous savez, nous sommes. Igela coiffe ikote Papa na Kerouan, éternel Kenaya Kanda, Taba, Ikote Ensi Nganda Taba Fenenene Nganda Taba Chez Hugues la coiffe ikote Papa na Kerouan, éternel Kenaya Au 174, avenue Aristide Briand, 93 320, les pavillons sous bois. À la petite porte à gauche, association Hugues Ikoté. 01 41 55 0000. Ntaba Ikoté. $. Pona ba bus yango euta wapi ekende wapi po emema nani nga nzambe bagolwa. Donc oyo bagolwa basalaka yango lelo balingi Fali alinga yiba na kese ya l'État. Oh Seigneur des anges, oh Seigneur des anges, yoka ba rubrique Tokei Ali Baba et les 40 voleurs. Contenu et couverture médias, photos, vidéos, presse, 3500. Et donc, photo bakokanga Fali Jourouana, pondenga tche poudre. Donc, biso ba congolais to futele mbongo pa kanga photo. Zamina yaya tokomi na royaume ipupa. Oh, toza na royaume ipupa. Donc poudre na yo boudin no kangi yo moko ye na autotune na yo na polité na yo omati na yo na podium na yo ya pine na stade na yo na stade na yo ya demi terrain. Donc photo oyo bakokanga yo biso fo bafuta mona mutoki ya ba congolais. Nzambe na ngai ata Moïse balokotaka na kitunga na mai bakende kobondela na palais royal pa pharaon boye te. Donc photo na nzambe na ngai Maître Seti All Nation Store telanga likambo. Tozana nuka na ba rubrique
Wana. Production d'un documentaire sur la rumba au Stade de France. Qui bateau pina non. Ubasa bana lobeka. Yaya bana lobeka tu na pesi bino mbote bana ma campagne na pesi bino mbote Nes Makia Didiate Abaou, Choisi Matata, les vulnérables grands prêtres, bana tout ya lobeka. Na pesi bino mbote en tout cas. Non, oui, Namboko yote baka ba PDG sonnerie. Bazaka ba Thomas Solo, ba PDG sonnerie, ba ko zope na mouvement du corps, ba memio net ba opeso kisi mbongo, ba memio na maya njili. Bazui mundele mwaza mundele mwaza aka na yolo abimi na sama ilokola mami wata baye ba évoquer esprit mami wata sort ali mwaza na mundele abimi alobi mon fils laisse tout l'argent laisse tous les bijoux ali yo zui mbangu ukimi ali okato ukutana na mami wata nzoka de mundele mwaza na yolo ba PDG soniki bande kozwa Fali Zakari, yaya, boko saba Lex Ntima, boko saba Charlie Prince, boko saba Mumbaya, boko saba Bakali ba utamboka, nga, yaya, nga mwana kisasa, yaya, na ebi koko mbela yibi ekoti, bino boyebi angwalima, bino boyebi jango, bino boyebi PDG sonnerie, bino boyebi kula mambo, yo yebi musi sex, bino bokanti ba pede ba bandi lelo, l'air ba kula mambo na ba grand prêtre niark na ba bien ba vélo ba bankos ba tambula na ville ba frapper bino bozalaka talabano yo boni boyela biso biloko ya PDG sonnerie tala oyo mwana kisasa. Tout ça à cause de Yadidi Kinwani. Pour être un peu de fois pembe. Maître Blaise Bekwa, yoza mwana bagumbu bete la bango solo. Tala Ali Baba et les 40 voleurs. Tala Ali Baba et les yo. Soule Kauka. Tuna na ebite chaloupa zara kaka. Yo soule yo, to ebio, tuna na ebite tata na bino. Soule Kauka cha fuen na tanga ba makangu ya tata na bino chaloupa abanda ko ya kozwa le razo ya kozwa hotel na petit logis ya ba mukwayanzo boyebi hotel petit logis na njili boyebi eska boyebi ke bane bela ba deuxième bureau pour la plupart bazemi na bino ekota na banjili ba maluku kinkole pona kala pere zalaka soka longwe mbinza ye na njili abata mi bomona ete tere mwana chaloupa oyo Banoyo, vous avez mal choisi l'adversaire. Dieu a tant aimé la culture congolaise, envoya son fils, tonton Promo l'Invouluzi, pour vous délivrer de tous les mensonges. Nanu kutu na koti na débatté. Donc, ngati na on lobaboué, nazo fingati. Et je pèse bien, mais bon. Fali, voleur. Edi Badiata, voleur. Soule Kauka, voleur. Christian Lusakono, complice du vol. Zakari, voleur. Zakari Bababasu, auteur intellectuel. Maman ministre, suspect du détournement et du vol. Yo. Ali Baba et les 40 voleurs. Bangwan. Na réunion. Awa, pendant planification. Bazo planifier. Yango, suivez bien. Et logo, bolande logo bien. Ça m'est tiqué. Mais pour ne pas être taxé de tribaliste, na bande ko betango kara.
Mais ça me tique. Qui fera en sorte que Zacharie était en train de répéter cette phase très souvent dans plusieurs d'églises de la culture Anamongo. C'est un élément culturel dont la République pourra accompagner cette prestation. Vous savez que Fally a été intronisé prince de la culture Anamongo. C'est un élément culturel important qui fera en sorte que le gouvernement congolais puisse se greffer à cet événement culturel, ne fût-ce que par rapport. Vous savez que Fally Ipupa est prince Anamongo. À cette descendance-là. Il y a aussi d'autres sujets sur lesquels nous avons... Bon, c'est un élément, dans le fait que Fally soit le prince de Anamongo, c'est un élément très important qui joue pour le soutien du gouvernement. Na bandi koluka, province d'origine, il y a la dame, la ministre de la Culture. CV na ezo bandakaka, ex-journaliste, écrivain, littéraire, et si kabotama ezo monanate. Dans ces pays, nous devons faire très attention. Mais je sens déjà, maman, ce qui n'a ni lebe, maman et lebe, et solo côté ya ba Anamongo, je ne sais pas, Anamongo côté na biso na Katakokombe, bien Anamongo côté ya ba Bakali kuna na Équateur, to Anamongo to côté ya biso ya ba Gentini Ngobila. Et déjà elle était conseillère par Gentini Ngobila. Il y a un ministre de la Culture, sa province d'origine, Izawapi. Azanani, Azamukula, Abota Manaki, Azamukula. Na fouillé, ici Kabota Mezomona Nati. Yaya. Nazo Luka, madame la ministre, abota mawapi. Abota mawapi. Tozongi, tozana nukaka nento. Yoka ba rubrique. Production d'un documentaire sur la rumba au Stade de France. Donc, tozana RTNC azana l'agence collaborateur à travers Anayango. RTNC est capable de retransmettre le match en direct avec tout l'équipement, le contrat, depuis la téléconsulte. Donc, la RTNC est incapable de produire un documentaire sur la rumba. Il faut que le ministère du budget à prévoir, trésor public, et bimisa 80 000 $. Pour basala documentaire ya rumba ya autotune. Yaya, nazomona lokola na émission ya apero wana pe mbongo ute na ona leta hein. Soto bandolo bani. Nazomona lokola na émission ya apero wana mbongo ute kina leta. Toujours continuer kuna. Espace Congo Culture, dans un ou autour du stade, 30 000 $. Nous sommes dans un document officiel où on suppose que ça a été traité par des experts, mais yoka rubrique donc bon wa Congo bimane la légèreté boye. Yoka na rubrique Espace Congo Culture ou
dans ou autour du stade. Donc, même ils ont prévu 30 000 $ pour cette rubrique. Mais bah, éviter espace Congo Culture en Moïse à la Nakati, tona autour, il y a stade. Détail, il y a Ninouana Isate. Donc, Mbongo Ebi Makaka, ministre des Finances, soit exécuté parce que le prince Anamongo va jouer au Stade de France. Et, Seigneur, création et distribution d'objets. Mon atier, botalelanga. Congo température, ya maman Rosette la fleur, nadambu.